Sarah Tola TV. Alors, Sarah Debana Belfi. Les gens ont moins signité dans le théâtre, ou à Bimana, on va dans le théâtre. Azana, comment on est là? Azate. Sarah Tola TV. Donc, on a calculé au Bakanga Ginga, ou Nazawa, ou Nakimaki, Nazana Kinshasa, Nazana Ndapanga, Nazana Ndapanga, je suis très bien. Sarah Tola TV. Azala patronne et saloni solo bi vérité. Pour nga na batu musu na ndima bango ti lelo to sola te momona na ndima kete ye penda koto sava. Ondima belle vie tote. Obenga la patronne tote. Akabela otote. Sarah Tola TV. Et là, voici. Voici tout ça parce que mon balo a l'inga pédia ou l'inga bangoti. Voilà. Parce que bango qui va s'appasser, on vient beaucoup le matin, la sebelle n'a pas de soit la sebelle n'a pas de titi. Pourquoi on se banait, on se banait à il y a tété na ya gabe. Micro n'a pas de bon moi qui n'a pas de. Ba dipo. Il y a violence de la sortie médiatique, je te permets pas ya gabe. Quand on a ça l'émission deux ans à Kandananga, manazana ba na dio lobby, biso nyo soto yebi mon internet. Quand on a Diana fi, pas trop le ba na ya bumi. N'est-ce pas ya gabe? Sarah Tola TV. 7e baga, senga ba audio ko, pardon 7e, senga ka ba audio pesa biso. Déjà humiliation déjà les alliés en toi le banga na tikala obengi ya la patronne te. Yo on zonga benga dia ya la patronne. Double discours. Yo on a sambu le bon pour parler. À Samudi, tout le monde en parle. On finit la moto gratuitement. On humilie moto gratuitement comme ça dans le vif. Sarah Tola TV. Tendance à le bien, on a une vidéo, on a enregistré ça. Tendance à le bien, tendance à le bien, qu'elle belle vie, n'engazawana à Katayi na Kingakati parce qu'il y a Kabe Moutayi Bisayi. Il y a Katayi Bisayi qui tendance de Kingakati Kingakati déjà parce que belle vie Moutakatayo. Tu as des preuves. Il y a Kabe Marambo, du monde Lugao, Moutou, Salama et les Awa. Tu as des preuves que belle vie a Katara tendance na Kingakati parce que yo continue dans Makambo parce que tendance à Tangari Kongo na yo. Il y a moi yo continue dans Makambo. Sarah Tola TV. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure, Nane sengo makasi osala bino analyse oyo en distance nanoko yamsa. Tomeka un peu ko solo la sur l'actualité et surtout que à la hauteur à la base
ya ba analyse topé à actualité ou ezo leka leo na kati ya communauté eza basé sur Sarah Tola et Noko Yams. Alors lelo analyse nanga en distance na Noko Yams to meka un peu ko sola ya Gabin Zwakiti. Je pense que ya Gabin à Lobaka, on dira Lobaka na sa kuiti ou soit à inconsciente. Ya Gabin ozo kama lolenge nino se retrouver na kati ya actualité oyo. Ya Gabin Zwakiti to expliquer onde nino koti kombo na koti na kati ya makambo oyo. Ya tete yo posa na kati ya actualité oyo ozali et surtout que yo za double discours moko na mona te famille bota bozo bakiti. Batu bolinga musique, batu bolinga théâtre, batu bolinga culture, ya mboka na biso mata bozo bakiti. Toi na besoin ya banti valeur a modèle ya basi o te na kati ya communauté na biso. Mutakolo ngwana ndaku na ya lati un bon matin ya vandika po bandu finga batu te. Ba communauté congolaise bozo bakiti. Ba meilleur fan na pesi bino mbote. Batu bolinga nga na pesi bino mbote. Noko Yams, Noko Mundir, ba Demer, Tadi, ainsi de suite. Prince Luamba, bandeko nyonso na ba ona tangi ba kombote ba mamulu ba batutu na tangi ba kombo na minote parce que boze be na pesi bino mbote. Parce que tongi to loba nde ba loba on va choquer mais d'une manière professionnelle. Ingénieur Josué, balancez les biso les mains on a régie et puis on se retrouve tout juste après. Sarah Tola TV. Maman, c'est parce que tu es habitué à koleka papa par papa. Les no botinga ina papa mususu, monti Presley ina papa mususu. Maman, oui, là tu vas yo yebi nzambete. Nzambe maka bobu. Tamis, no mota sika. Sipa boyelo ya mistatu ya mine. Ya na tso ka charge. Ya ba enfant bata. Problème boyeli. Ko eloko moko yebaka awa isate. Apa kocha maquillage. Kolata baba oyoli kolata kocha baba kabelo na yo ovai na chambre kozaka liboso internet kaka bo. Donc ngande na bota ki bongo na kokaso ko zo mobali te. Siko lokwa na suye funa batela. Donc moi ce soir boti c'est fini. Samedi présentation. Samedi ma pesi bloc routine. Samedi bake commune basali civil. Samedi basali religieux. Mama kwa nini? Te yango te na oluka. Mena commune motaka ko bala. Mama commune na ngo messe motaka ko pesa mbongo libala. Belvi azana bana bota dada bani bali oui mais etali bino na nini monsieur s'il te plaît yo lobi baseka ki yo pona biso to baseka ko pona biso pe baseka biso pona yo obi kinga so za mama mabendi na wanga na bimba yo kite kasi tout ça le mariage civil parce que ça a besoin de se protéger kasi yo ngapi na mona na ndo je veux ça mabe ya mabete ça mabe ça veut bon chez protéger siko yoka yo mona mabete po wanga balande kunote Sarah Tola TV. Merci, nous sommes de retour. Thérésia, ya tété. Na banda na émission. PD wana tuna kio bien. Thérèse, non benga la patronate, non benga Belleville la patronate. Double discours sans esprit. Badinga bayaka oloba oui na benga la patrona parce que azala patrona et saloni solo bi vérité. Ponga na batu musu na ndima bango ti lelo to sola te momona na ndima kete ye penda koto ça va. Ondima Belleville toté, obenga la patrona toté. Akabela ototé. Double discours. Omoni télévision eko matiswe ko bamba. Omonde kangio. Ingénieur Josué. Tchela biso penda place na yena sila babenga Belleville la patrona. Et puis to zonga na yamba noko yams to banda analyse na biso to matana bino likolo bordir nde bordir mutaki mateto landa. Sarah Tola TV.
belle vie Kandi la patronne tant mutoko aleki na ngai ndeko na ngai mpangi na ngai makila biso balu bato benga ngo machi ya momenu abimisi eloko na yebo machi ya momenu ça veut dire na bois kaka nyoso tuté moi makila ezaka na minu soko bois ki makila o ya minu voilà na mela ndambu donc belle vie ça lokona na o mela ndambu na ye mais ya ye na o mela nyoso parce que c'est loko na nga tant na zo pas ndeko na nga moko na déjà na boy na groupe la faveur déjà ba financer nga déjà na Belle Vie TV film pe kala mingi te bo la na Belle Vie TV en tout cas kitoko nzambe azanaye et puis Kandi la patronne neti na uti tournage na Bella salaire a pesinga nga mona bi oh Bella tournage wapi na Belle Vie TV Kandi la patronne d'accord ba ba ko surtout cabonaise ba problème donc voilà moi la tata na maman na ngama boké donc vous allez moi passer pour nous tu peux donc tourner pour na kati anda kwa Belle Vie donc na temps ça la mabité OK donc moi mungina comme écoute vous na ronel na fungo enveloppe ngapu salaire matin ils ont oh non salaire matin bon mana combien t'es ça secret salaire on a besoin $40 de Toyoka jamais balobi pas Jérémy parce que $40 t'es bon Jérémy na yebité Sarah Tola TV. Voilà la famille Kande na bando Sabino na analyse na ngana ozanga mote malgré musika na nga ngana eto matara déjà. Donc nous ana tonton Yams na noko Yams noko bana to mekana noko sola na ye muke to mekana ko analyser en fait Thérèse a un problème ni na Belle Vie o alobi ngo ti na kati audio. Donc vrai problème à Thérèse ezali ko yo côté la mama ni mama te parce que ba ke ba finga qui était to finga qui était mais ayaki ne koluka abimisa haine na ye oya zaka nango et pas Belle Vie. Noko Yams bonjour. Bonjour maman Sarah. Bonjour na bandeko tuba otala biso baza ebele hein. Ouais Espérance ouais. Bonne santé noko. Baza ebele. Ouais, santé ça va maman, nzamba obatela biso. Boni musala, boni batu nyonso, boza bien. En tout cas musala très bien, sauf que ngana tourner pe mikolo yo, na ndenge yo kozati, sali ke ngabe mwana tourner vraiment zati bonga linga mi ko tourner na yo. Na yebi. Après sali pe ke na vie ke na zaki pe na moma kama mikem dia osala. Anega yo makamla biso yo bakop na nga mambo ya service traiteur yo azaki na mo samedi et dimanche dans une pause depuis lundi ti sikoyo dans l'activité te na na ndako yo posate donc voilà na ouais na ozonga kala mingi te to continuer maso na miso noko yam si je pense que auto yo kaba audio eza au circuler Thérèse a qui musika ta sali pe hypocrisie a qui nango gauche droite tabeti yango tout droit direct na Belle Vie Kandi na ebité ko yo kana ba audio wana selon yo Thérèse a linga expliquer batu nini en tout cas na surpris à place na vandi na yo ki audio wana batindelinga lekelinga na degré moko ocha idée de maman Sarah je me suis posé une question dans notre audio wana Nabi ezali ndamoko na lobi yango ezali sœur na biso wana on a un problème ni a fait na la personne de Belle Vie quand il y a réponse à Belle Vie après biso to éviter je me suis posé beaucoup de questions mais n'a su réponse té une question bénie Aoué la ranini, azana en fait Aoué la ranini, Aoué la ranini c'est trop dur. Aoué la ranini dans la personne de Belle Vie. Azana problème ni dans la personne de Belle Vie. Je me suis posé tant de questions, malheureusement pour moi je n'ai pas trouvé de réponse. Mais c'est malheureux. En fait c'est la méchanceté gratuite en fait. C'est ça. Ozana problème nini. Dans l'émission, l'impression dans l'émission il y a certains bagarres à Salina na biswana mwana lisumu en fait wabota mafaki ba violer papa na mama mama pour ya botama donc azamona azana bénédiction te puis azana nzela te donc du coup amoni somona na sona biso septième bagarre abi Belle Vie azamu tema malamu pour makambo ezoleka na internet oyebi ntango nalobaka ke bavoice moko boye
Il y a Souzi à Tigelaï avant Koufa. Na bombisango, na bombisango. Je peux vous assurer aujourd'hui que la bombisango n'est pas belle. Ah? Qu'est-ce qui. Ma voix à bombisango n'est pas belle. S'il te plaît, Noko. Oyebi ke makambo eza. Donc Belleville nga zana ya tika ka batu ba finga eba bambe mabanga ya protéger ka batu. Dans la moto bango ba combattre. Moto bango ba check il faut à la diversion directe na bango. Moto bango ba check il faut ba y a pas combattre. Moto wana protéger bango. Moto wana zo bomba bango en fait. Mais bon on dit maté. Quand il y a une voice, il y a ça, on a mis sur moi ça va, il va pas chapeau comprendre des degrés, il y a un rage. Je me pose des questions, rage, et puis on va bien dire que n'a un problème na binoté n'a qu'un problème na Belleville. Ah ça très clair. Na Belleville. Bon Belleville a défaillé Nini. Qu'on se pose des questions. Monsieur Belleville a défaillé et loco. Et je vous dis aujourd'hui, Belleville n'a avant que je te commande ma magambo dans l'internet. Belleville a défaillé. Quand c'est les disent, mais quand on met à l'isolo, Belleville a défaillé ni. Tout sur la l'isolo. Belleville a boté mon bal n'a été, Belleville a défaillé le côté, Belleville en a problème n'a été. Mais il y a d'autres gens qui ont un problème n'a été Belleville. Je me suis posé tant de questions, les réponses n'a trouvé dans ma réflexion n'a. Et ça que sœur AGK. Ok. Sœur AGK. Le voilà, sœur AGK. Il se disait, elle se disait en fait qu'elle n'est pas soki na côté là sur na biso susu makambo simba abanobenga na ba vidéo voilà anobenga na ba tournage mais c'est fait que bato ba check ba côté l'été bato ba check ba côté l'été pour benga na ba film été 1000 to 2000 azaki nango et 500 200 azaki nango akomo zongo na pasi ouais yango ndé comme problème sikuyu. Mais quand on faire rouler 200, 300 la minute, exact. Oh, ça y est, vous devez faire revenu et pas Belleville. Elle l'a dit non, Belleville, c'est on a limisanga. Il y a le bima, ma chama mène, ma kila, mon on a la boire à sauté. Allo, bah, y'a alors bien zanda kuna ngata na ke wapi mbetu na ngeza awa jour na oyana kulala si c'est d'ici elle reconnaît que mbetu neza wana pourquoi revenu on a calmé pourquoi revenu on a silence pour dire que Belleville zande kuna na ye nazala na ye makambo eleka kieleka yozo cha ngana na pom na binote na pom na Belleville defayo nini ndenge Belleville kende pa ya mama ni mama ndenge yobo kende pa ya mama ni mama voilà mais pourquoi yo bisa na ngoti Bapasha. Azwa pe mbongo bon mais silande pa bapasha. C'est là to luka Marco to luka Marco no luka photo Marco to chango na miniature. Ouais. Marco ça parmi ba vraiment mbongo. Bali mbongo serwana. Marco ça vraiment parmi ba bali mbongo serwana. Marco na pesi mbote limbisa soko se retrouver na miniature. Ah, o limbisa biso Marco. So se retrouver na miniature limbisa. Makambo eza hein. Ah, connexion. Limbisa biso Marco. Mais to cha o kaka to na shaka. Osa na promi na Belleville pour lo bakenga pom na ngeza Belleville la binoti. Donc si je comprends bien, Batunion so basali be mission, ba fini mama ni mama, ba fini mama ni mama. Donc ba yena ba ondeka ko attaquer de Belleville, ce qui est vrai. Donc le vrai problème est à Belleville, le vrai problème est à que batu ba yeba yo côté la mama ni mama. Oh, ba benga epe na appel normal. Donc je pense que je appelle normal à Ozongela Bisson. Donc Batunion tout auto mon alelo babimi. Nathalie na sœur nanga oyo. Camarade à 7e. A selinga pe émission. Allô maman Sarah. Oui Yaya. Na yebisa o vérité maman. Omoni Batunion soit ligi na TV pour finga Belleville.
moto abimaki liboso afinga Belleville asa la sortie médiatique na ye kwa finga Belleville a confirmer yango na voice na ye ayebi te ka à partir ya voice oyo fanatique moko akosilika bafundi ye Belleville te ayebi te décider sikoyo alobi soki bavoice wana eza ya solo eza vrai alobi bon nabimisaka ya bavoice oyo suzi bantu atikelaka 7e bagar abombisaka epa na nga bon 7e bagar yozo bavoice na obimisa yango bapesa biso kaka bapesa biso yango 7e bagar senga ba audio ko pardon 7e senga ka ba audio pesa biso yango déjà humiliation déjà ezali ya moto alobanga na tikala obenge ya patron na te yo wana azongi babenga de ya la patron double discours yo wana sambo pas bon wa pala sambo tout le monde en parle pour finir moto gratuitement pour humilier moto gratuitement comme ça dans le vide ça fait très mal D'après, je sais pas. Abi Belleville afutaka bato bambongo po bafingela ke bato. Non. Ngala lobango tant de fois à propos musu no tenir na TV, ça n'engage que moi, non loba yango parce que moto bo sala ki mabe. Si on a biso oyo, vient na biso oyo, ya gabe. C'est permet ko le kana TV pa loba nga nga na mobali ya dada. Vraiment. Et puis na tour na eso iba tout qui est à comment la justice. À comment la na YouTube. Elle a de preuves pour affirmer que ngana bimarana dada. Et puis intention na ya zolo bananga otanga kombo nanga. Wana ngana nzete na mutu. Mais quand ngana oniataye na télévision, après ba koya ko benga nga. C'est ça le problème en fait. Voilà. Bapeta nano totiki bango basakana ondire ngane mutu na cible na bango ngane mutu oyo kusa bango pasi mikolo na internet j'ai des comptes à rendre à personne non tanga kombo mutu tena oya na télévision en tout cas tenez-vous prêts, je vous informe déjà autant oya gaba legi na TV azotanga kombo na nga avec ngana za mobali ya dada OK pas de problème. Tant que tu as combo na miniature, ok, pas de problème. Tant que tu as photo na nga, tu as inséré na badir na ye, pas de problème. On a na nyama. On a mon OK. Tout à la biso kakawa, tout à la mingi dawa. Et puis dans le émission, je veux choquer et puis je veux choquer d'une manière intellectuelle parce que mon souba au là. Nazoya. Yo ya kaka ya tete déjà nenga za wana lokwa mbongo sile baba basha mwana ya tete moko loba yango frère mabino ya église wana Marcos Akwaso azalaka même temps mwana ya mwana mobali ya mwana même temps mobali ya mama mama libungu alazo yo sara débat na Belleville eza na mwasi nini te na théâtre o abima na mobala théâtre te azanani komoni nani azate aza wapi bimana mutateatra te komoni nani bongo nusu babasa bato bateatra bolinga bavictimize Belleville bwani bango balinga mibali ya bato ya mibali ya poto babala basi na bango mibali wana nyonso ya poto wana balingaka wana si bazaka mibali ya bato mibala bato mosusu bauti poto baye kobala basi na baye kobala basi ya basi awa basi bandimi mibala ya bato babala bango ya bacomédien est-ce faut totanga bakombo na bango mono bacomédien nde baza na babimaka na mibala bato na poto babimaka eza na comédien moko te abimaka na mobali na ye moko na poto ya mobali moko ya poto afutelaki ndako comédien ata moko te aza te mama bango nyonso wana baya gabe baya tete wana bango nyonso wana bango nyonso babima na mibali ya bato ya poto ya basi ya bato basi na bango basouffrir na poto mpona mibali na bango tobenga basi ya poto baya awa ye ya gabe mbongo voiture auta nango angola azwaka wapi si mobala bato mutu asombelaka makambo ya sala na angola kuna foto ya koetala yango mabala bato combien ya bomi na angola ye ya gabe Yaga ben, non ben on t'a sous comme on m'a dit comme ça yaga ben, ça la patiente. yango na okamwa ye ya gaba zo bakazaka kitoko na kitoko ne wana babalaka etendeni atake mutu mo babalaka ya divorça yango nde be problème
pour cause kitoko ya problème té mais chance à libala né a problème voilà mobali mo azana basi c'est à considérer comme deuxième femme aux Uap et la basi parce que ça va bangwana parce que mobali alinga belvia ko linga bangoti voilà parce que bango pe baza basi on gabo ko lobate na sebel na ya gabe soit na sebel na na ya tete pourquoi on se bana ya tete on se bana ya gabe ya tete na ya gabe mikolo na veka bango bongo ya tete na ya gabe ba dipo sortie médiatique je te permets pas ya gabe tant yo sala émission doza na kanda nanga ngana zana ba yo lobby biso nyonso to yebi yango na internet tant nani Diana ufi bato balobaka nani abomi n'est-ce pas ya gabe ya madonna ya gabe babeba na boni pour ma Diana ouais ya gabe aleka na émission epa ya mwana libebi oyo baviolaka mama na ebo ya botama aleki na télévision alobi Diana ndenge aza wana alingi na mwana nga te tika mwana nga tika mwana nga ya gabe aleki na émission epa Ivi Pan aloba yango soki Diana balamusi ye awa na koloba na ye ke kobima na mwana nga te aloba ngo mpe na miko na nga na kati ya morgue ya cinquantenaire voilà wana sikoyo ya oyeba ngo te naza na voice na ye oyo alobaki elle doit être informée parce que azoyeba te ke nga mpe na baarme na ye akosa na kutu te afunda nga mpo bakokanga nga te mpo ye alobi yango na voice na alobi na telefone alobi nga na créaka makambo na ngai nga moko na créaka babuse na nga makambo na nga moko na internet mpo soki bato baye kosatake na nga nakipaka bango te mpo nga moko na créa makambo na nga na sibir yango voilà kolo ya gabin oyaka na internet mpo ocréer batrouble bascandale na internet et tant qu'on crée un scandale sur internet aujourd'hui ma réponse yo moko ba répondre te occupé te boyo moko ya créer un scandale pourquoi nous funda nga ya kabeza no patiente ça les fort longo na miniature on va cibler te yo da cibler te ya kabe yo da cibler te ya gabazo bosana ke na monaki na émission na yaso mituna lobi baolinga bakotisanga na makambo ye bakoti na makambo te mpo ye audio ye tendresse abimisaki ke ye ayebisaki ye Belvi mutu abandaka kokata ye na liste akinga kati azalaki deya na kati ya problème ye tendresse alobi yango naloba yango et puis je confirme tendresse alobi yango na vidéo wana na enregistraki yango te tendresse alobi yango donc tendresse alobaki Belvi ndenge aza wana akata ye na kinga kati parce que ya gabe mutu ayebisa ye ya gabe ayebisa ye ke tendresse leki nanga tioke kinga kati te eza parce que Belvi mutu akata yo tu as des preuves ya gabe makambo ozolinga oluka oyo mutu ezosala mayele eza awa tu as des preuves que Belvi akataka tendresse na kinga kati parce que yo koti na makambo parce que tendresse atangaki kombo na yo yango yo koti na kata makambo oyo soki ozoyeba te parce que ozoloba na sali nini ozolelaka na sali nini tu vas être informé ya gabin kombo na yo ezotangama parce que tendresse alobaki yo moto oyebisa ye ke Belvi akataka kombo na kinga kati ntango tobengi yo ntango yo obengi olobi te ngai nayebi makambo wana te apres oleki na tv oconfirme donc cela est vrai que Belvi a kata tendresse na kinga kati. Tu nous amènes le preuve. Amène-nous le preuve si Belvi a kata tendresse na kinga kati d'abord yozo baso sinon baloso. Il faut la vision mo ya gabe. Ya gabe makambo lu na internet eza pasi eza pasi ba bio ka ya ba pesi ya oyo le ba makambo eza na mayele te eza na nzela te makambo eza non classé. Ne makambo ya absolument internet. Oh biso tant on débarquer sur internet tu veux que bato baota biso ba l'équipe biso na mayele baza il faut amener les arguments de preuve machin voilà ya kada yo makamba dati yo na kati te yo makamba na yo koti na kati za parce que tendresse alobaki ke yo moto oyebisaki ye Belvi alongola komone na liste kinga kati tu nous amènes de preuves so yena ba preuve on est Belvi alongola na liste kinga kati après to s'excuser to sengo bolimbisi yango na internet kinda bongo bolimbisi na opeza na ngoya kabe ya kabe bolimbisi na yo pe ezali mais il a biso ba preuve si ka Belvi akataka tendresse na liste kinga kati pour tendresse à confirmer que c'est vrai il pas vidéo wana ezali donc yo tango yo fundanga ngabe na yo funduka na plainte wana yo yena ba preuve ngani yana ba preuve je ba preuve moninge leki ya ba kangi total yo yana ba preuve siko ngana ba no fingo po makambo zolo ba ya Diana tout le monde na théâtre yebi ke ya gabe ba sona kana Diana avant Diana kufa
Donc wana yaka na basija lokuta te et puis yaka bayo loba yango de Diana na Machila aloba yango Claire question ba misi Diana awa na koloba na etika mwana nga aloba yango donc cela veut dire que ozaki na problème na muwe ngana yena martelika sur sujet wana na finga place ni na éducation on a besoin na ko finga moto na télévision ti et puis la déontologie nous permet pas la déontologie journalistique ne nous permet pas d'insulter qui que ce soit à la télé les journalistes ya simanda kutia papier na digité na journaliste ya papier ya classe ya mutu et puis ya carte de presse donc il faut avoir des précisions maman pour souffrir ah noko yams nalandaki est-ce que tali aussi peut-être ya otala ba analyse ya bandeko ebele basali ba sortie médiatique na bango lokuta mabete mama Sarah c'est l'actualité qu'on doit regarder mais nga batungusu na mona bango ba insensé quelqu'un qui passe à la télé elle sait pas parler quelqu'un qui passe à la télé elle n'a pas des arguments ni à nous convaincre ni à convaincre ces bateaux baotalaï alors la personne pareille moi je peux pas prendre mon temps na notala bato bongo mais soki moi mi balemi ça bezali Nathalie ya question chaud quand même singa ça mission malheureusement pour moi Nathalie pété na bato bo yebisa en tout cas ya sala émission na bien on bon après biso to répondre bato nyo sauter à fait mutana droit au fin à Bellevue parce que Bellevue la star na ye même bata théâtre Bellevue la star na bango Bellevue zo lié ça ba ndako na bango azo kota ba mbongo na ba chaîne na bango muto nyo so na tango fin à Bellevue ndinga lingi biso to za wana te poto répondre bato nyo so ba fin à Bellevue muto fin à Bellevue mo bi pourquoi zo fin à Bellevue datia ye na télévision ayebi nini yela ki akotisa mbuyema na famille hein datia kotisa mbuyema na famille na ba leki na ba na papa na ba sécurité parce que babi maman wa sunga biso yo traité pour na télévision et quand il débandale la famille na bango kuna a comme est-ce qu'on se pose la question ah nana tinda kinga est-ce que fagina ça makambo et comme est-ce qu'on problème et comme est-ce qu'on problème comme ramona ba se rendre compte na moto maman sortie médiatique à ta morote na otala nani Christian Shoga na tala gi nanyo nana Melia na otala te nana Melia oluka succès ya théâtre boya nzoto kala mikolele kafe kala akoma diembela et puis nana Melia ngana opekisa ka ipo makamne na yebyo mbe mwebele donc matza David na miniature au sepela depuis donc matza David na mwasi nene babala naka au mon niveau ya ndemo za papa Diego na ndako boye mais papa Diego akia bali mwasi mususu permettre ngo jamais on a Melia David abala bongo David abala mwasi mususu aye na ebe achebe na alliance nous voilà na mobali ndako moko donc nana banga mo makambo nana banga mo makambo vraiment piste très glissant glissante vraiment yaya nana tika kokota piste kokokate na bondeli yo lisa mbali no David calme bo sa vie na bino kitoko c'est mieux important voilà otala ipe mission à Ibutu Nathalie était mais na yo ki pe tout si ba dire Mutabibi butu basali ba audio na privé c'est que c'était chaud ngape non Nathalie était mais la ziba retomber na yoki ka ki butu atuti ba bordi pona moni ba photo ba vidéo ya ba audio ya teta bimis yawa pona ko la tsarage na e ba Bellevue tant yo zo la tsarage pas Bellevue zo tourna ka Bellevue zo kotsaka mbongo akoyo ye pa na ote akobenga la patrona ki tika kimukala ya tete tika kimukala ya tete tika kimukala mibale ya bato ebele yo bimana bango na poto kuna mibale ya bato trouble bafoye ya bato mibale mosusu baboya basi na bango ya tete yo mona yango te ya tete abi Bellevue moto aza cause ye moto abebisi théâtre par contre ye moko na video ya Tony Ronel abi Ronel salaire emata atuni Ronel salaire emata ya tete yebi te salaire emata ye mo kaloba jango comme abomi théâtre opesa salaire emata pa banonsa théâtre aliki mba banonsa combien ba $15 ba $20
Quand on va commander dans notre 15 dollars, 20 dollars. Suzy elle est bon ali qui le matin. Va tourner ça Suzy ne va théâtre va ali qui le matin comme hier Suzy faut tourner Suzy a couffé. Va va nous ali qui le met Suzy. Noko na mona ozape place à makelele na okanga openza ta mingi te. Na ebite loranga pe na ozonga na nga tokutana na biso tosala bilo na biso totumba tokonyata toleka. Bato ba olanda yo famille bote zolanda yo batu nyasu bazolanda yo ba retenir nini? Famille Libo d'abord retenir que je suis très bien, non c'est porté très bien. Nazo évacué na ba affaire nanga normal. En dehors ya makambo ya TV, je suis maître cuisinier na lamba na ba fête. Et moi mikolo bomoni ngati parce que nazali na ba fête ba service be na au sala ni na silisa ki sikoyo ça va. Donc muta calculer pe yo ba kanga ginga o naza wapi o na kimaki naza na Kinshasa naza na ndaku nanga naza na ndaku nanga na ndaku nanga je suis très bien pembeni nanga naza la pembeni na bango donc makambo nanga nyonso za très kitoko. Donc internet bato balukaki na internet bakosuka na internet. Et biso ototo wana ba makambo na biso ba o batikali ozelanga to baluka na poto très bien. On a bien abaita ba shit très bien donc to baluka ya Gabin to baluka et ya TTP to baluka. Bato ba ochanga na ba page ba oche photo na ngana ya TT ba olo ba bobo mamoto ya na leki bolukini bolungola ba photo na ngai bu sangisa ngona ndoki wana te ngana uza pasha na ete. Ebi pasha na ezaki Marco. Voilà, merci beaucoup. Merci Nokoyams, merci. Merci Maman Sarah. Merci. Voilà, merci beaucoup Nokoyams, merci na bande konyoso bozwi libaku ya kolanda analyse kitoko oyo malgré en distance mais quand même tomeki ko servir bino savoir na biso sur sujet topé affaires et actualité oyo eza koleka na kati ya communauté congolaise. Un grand merci na batunios tout bolinganga, un grand merci na ba meilleurs fans du monde, bo s'abonner massivement et puis bo partager vidéo oyo ba TikToker, ba page à TikTok na comme linga page moko mena otanga na kombonete. En tout cas ya okata. Yo ndo ana droit, ya okata na otanga communauté mais oyebi ke ayo, ya okata ozwa penda parti ya gaboche. Parti à Teto Tché, Moutou na Moutazwa par naï. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine.